tozali kokende étape par étape. Parce que celui qui a sorti officiel na biso te, tokozala na mwa difficulté mpona koenjambe baétape mosusu to mpona kokota na baétape mosusu. C'est pourquoi tozali koyebisa bino bango bazali bapatriarche na biso. Donc ezala malamu na lingomba soki mpe bakulutu bazali, parce que bakulutu bazalaka na expérience bapesaka biso mpe lisusu mayele ya kokende liboso. Donc nalobi ete eza déjà na bato oyo bapesele biso mokie mpona implantation mpe te auti kobanda bandeko na biso oyo bazali prêt mpona kokota ti na ancienne province ya Kasai, c'est-à-dire na Lomami, na Kabinda, ti na territoire ya Lubao. Ezali déjà na bandeko oyo bazali prêt mpona province ya Bandundu, ancienne province ya Bandundu, mpona Kitwik, mpona ville ya Bandundu. Eza na bandeko oyo déjà bazali prêt mpona province ya Katanga, na Lubumbashi, na Likasi. Toza kosenga na bakongolais nyonso na biso nyonso nde tozali wana tomi impliqué pour que caractère national ya PLT ezala ya maloba te, mais ezala réel sur terrain. La partie de masse au-delà ya bacadre tozala mpe na masse, et po tozala na masse esengeli tozala présence sur terrain à travers baimplantation na biso mpe baautorité na biso. Donc, soki oyebani nete na badéputés nationaux, basénateurs, badéputés provinciaux, de telle sorte que tokoka mpe kokotisa makanisi na biso ya batransformateur na RDC. PLT viva! Viva! PLT viva! Viva! PLT viva! 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 Mbongo wana ekouta na yo, mbongo wana ekouta na ngai, mbongo wana ekouta na biso. Mais à une seule condition, dans la décision de la maison, la Koloba est de ne pas assurer un changement. Changement oyo tolukaki, changement oyo tokolukaka colonisation, oyo ezali idéal mpona congolais nyonso. C'est pourquoi nakosala na bino une fois de plus, mutu na mutu. Commune, donc on installer officiellement et si manamo tokota dans ma province. Donc par rapport il y a plein d'activités dans biso pour le rayonnement ya parti tokosambola na RDC Mobimba. Pour parti na biso ezali parti ya Kisasa Pambate, mais ezali parti oyo ba Congolais nyonso esengeli ba profiter na yango. Viva! Viva! Toba na mukolo ya lelo ekozala penza ebele te. Je crois que actualité politique ezali, peut-être le président Yemongo aboya pe ko eza sortie officielle. Na sortie officielle biso nyonso toza na devoir ya kosensibiliser na déjà ba camarades bandeko baya ko adhérer na parti. Tolobaki ozaki na carte na yo ozongi na carte yaka na photo passeport babe. Oui. Donc ce qui caché ezate malamu te. Donc ovoya na carte na yo babeti. Alors, dans l'entretemps, le président Azaro Kota, PLT viva! Viva! PLT viva! Viva! PLT viva! 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 Ok, tu mets ma main.
Jean Lénard Gwendaye pour introduire Ngai. Chaque samedi, dans le cadre de Bongissas, na kati ya semaine, bandeko, batona ba kwena bango esika ba se retrouver, bazo s'organiser na ndenge na bango. Par exemple, ndenge tosangani awa bandeko ya Kikole baza na réunion, bandi moko na moko tozoya kosangana na lolenge biso nyonso toza engagé pour la préparation ya sortie officielle. Et parti na biso kombo nango parti les transformateurs en sigle PLT. Philosophie politique, doctrine na biso tozali na kati ya social démocratie. Parti na biso eza ko la parti na biso tozo considérer que ba institution ya république eza na parlement, sénat, gouvernement, président de la république, commune, gouverneur, ba institution na nyonso vie ya l'homme congolais. Faut pas combattre ye. Parce que l'objectif na ye là comme ezangate ato nyonso baloba monoko na mboka ngai il faut tobundisa ye. Eza sasi. Na mokili mobimba na démocratie ya bakongo ba société ya malamu bato babundisaka soki mboka ezotambola malamu te. Mais jamais bato bayoki kosangana parce que balobaka monoko mboka moko po basika créer eloko moko. Jamais. Société ya lolenge wana ekenda liboso te. PLT eza parti national. Mongala aza te, Moluba aza te, Mokongo aza te, Moswahili aza te, biso bakatanga ya nord to ya sud aza te. Awa eza réunion ya bakongolais. No ba réunion ya bakongolais. Réunion ya bakongolais. Pour la transformation à Mboka. Pour la transformation à Mboka. Soki société comme kobimisa ba meilleur citoyen, ba citoyen wana malamu baza na capacité ya kopesa impact esika bazokenda mboka déjà ekoma nini kosanga. Mais soki tobimisa ba meilleur citoyen te, tozala sûr et certain que ba gestionnaire tozana bango lobby ba opposer biso problème. Ici déjà, ici dans la maquette, ça déjà n'a pas de la Mbandaka, la Kachapi, la Mbandaka. Yende mouta diriger PLT pour la doc. So comme na Mbandaka, yeba que siège na biso dans la Kacha Mbandaka, baza ko s'organiser déjà pour na ba réunion à minene la Kacha Mbandaka. Toza déjà na demande ya PLT na Kalemi. Eza na bandeko balandi makanisi na biso na Kalemi basengi déjà implantation ya PLT na niveau ya directoire na biso et secrétaire permanent toko chargé ye mutu aza na contact na ndeko aza na Kalemi mpona koluka kotindela bango drapeau ya parti batricot na makambo eza nécessaire mpona parti ekenda deja kuna na Kalemi pour que PLT mpe ezala implanté kuna. Toza na demande ya implantation na Bukavu. Eza na bandeko balandi biso baapprécie makanisi na biso bazwi décision pour que na Bukavu baimplanté PLT. Et ndenge ndeko aza deja kuna azwi place mpona PLT tokotindela ye drapeau ya parti babiloko ya parti pour que PLT ezala déjà implanté kuna. Toza na demande également d'implantation ya PLT na Dongo, frontière entre RDC na Brazzaville, Centrafrique, Dongo na Centrafrique.
Sidouba. Non, Sidouba. Voilà. Entre biso na Centrafrique, tosoli pena de Wango lelo. Je crois que PLC est du engagement à routine de l'Église à parti. Alobi, aza commerçant, alobi, président de l'Andarayo, mais tu peux implanter au parti, aux la partie numéro 1, Awa Nadongo. Vous pouvez t'en nommer pour la il y a à moi, 1 à 2 mois, demande il y a implantation à parti, et comme moi et belé, à ce que ma commission est toujours développée. Pour la mboka, dans le lengue à la politique, ma débélé, ma sepeli na mo. To mega y la moi présentation moké ya parti. Pour voir qui a mon vidéo, pour qui a mon YouTube, c'était depuis les 5. Les 5 étaient les 4e. Les 12, soit 7 jours, 16 960 vies pendant au moins une semaine. Bateau, batangi, vidéo, bazolanda bakanisika biso. Elingi koloba boy. Quelquefois, pour oyeba makambo yozo sala, soki eza ya solo, ou ya malamu, il faut tika bato mosusu, bayoka posa na kolandango. Ndeyo ko comprendre que naza dans le bon ou bien naza na nzela te. Mais le fait que bato wana bazolanda discours na biso qu'on a parti en fait que parti oyo comme un programme ya parti oyeba parti na cadre ya préparatif ya sortie officielle parce que division ezwami mine ou bien 4 en termes de district. Il y a 5 membres de chaque district. Dans l'organisation de Kosala Moussala. Pour la réunion de Bandeko qui s'est solo. Plus ou moins 70 personnes, c'est-à-dire bateau tout pour Sambo. Il y a fiche d'adhésion. Sur hasard, hôtel vous voyez que réunion à Bango et à lobby vendredi. Il dit personnes, plus ou moins 80 personnes à 5 la réunion. À un moment où on a dit de Kouervé, à la réunion, à côté de PLT, na Batonae, na Kikol. Comme aux autres Makambo, vous avez le rôle évangéliste et à PLT. Pendant 100 ans. Je crois que tout ça qui on a validé. En fait que la sortie officielle na biso parti oyo, ils ont compté parmi les grands partis politique na kati ya Congo oyo ba congolais epelé bazotela ngo les pensées politiques oyo ko développer yango et pour ça la biso tozala classé parmi les partis sérieux et respectés na kati ya Congo. PLT viva viva oyo na bongisaki na ko partager na bino yango wana. Nakosenga na ndeko ya district ya Funa. PLT viva! Viva! PLT viva! Viva! PLT viva! 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 Bon. Biso, tozali district ya Funa. Ngai nazali comme représentant numéro 1, président fédéraux. Équipe Nabiso ezali constitué boye. Nous allons na présidence, bureau ya présidence ya fédéraux.
après yango toza na ba représentant ya ba commune et na chaque commune équipe ya commune ezali constitué en fonction ya nombre de quartiers où ezali na chaque commune et ba représentant ya commune bazali mibale titulaire na adjoint na ye ils sont censés ya kosala équipe na bango en fonction ya nombre ya quartier na bango na kati ya district ya Lukunga toza na 7 communes et na 7 communes wana ezali na 14 représentants. Funa, je vous en prie. Na kati ya 10 et 14 représentants wana bako constituer équipe na bango oyo bako présenter yango mardi oyo tango tokokutana na réunion. Tozalaki pe aider na moko ya bakonzi oyo bazokamba CG na biso oyo alaki tellement kitoko pe to bombaki sentiment na biso te toyebisaki carrément ke o faciliter biso tâche oyo na chaque commune. Mutu nyonso tu oyo azali na commune na kati ya équipe akosala de sorte que azala na capacité ya komema soki ya komema bato moke calculer nombre wana en fonction ya commune tokosala nombre moko plus de 200 ou 300 personnes oyo tokokende mokolo ya sorti na biso officiel kaka na pona te ke parti na biso oyo eza kombo transformateur transformation oyo tokosala yango na peuple mosala munene eza na mboka oyo ya kosala il faut lutter ya changer mentalité ya peuple congolais et c'est pour ça ba représentants ya commune ils sont censés ya ko gérer batu na bango mukolo wana tokokende tinenge tokozonga pour éviter que eya kolobama basalaki boye mais bango basali ya ko gérer batu na biso na kokende pe na kozonga na biso pona honneur ya parti na biso oyo ebengami na kombo ya transformateur. Voilà c'est tout oyo ezali comme stratégie ya district ya Funa et puis na kobaluka ngambo ya président mpona koyebisa bato bazosenga banderole et mata kote na biso bazosenga et puis voix pe tala kaka moi mégaphone moko dans chaque commune mpona koyede bao baza na quartier boye mpona sensibiliser jour boye bazwi mégaphone wana basali mosala quartier boye oyo baza yango mposa bazwi mégaphone basali mosala lingi ba représentant ya ba groupe na commune secrétaire général joa rendez-vous tel jour na ozana esika bo boluka esika bo okutana tokosorganize boya botala mosala oyo osala représentant wana nde après sortie officielle bango wana nde parti ekoya koinstalle parti esika bango bazali mpe kokonsacre bango comme baresponsable na quartier na bango. Est-ce que tozoyokana? Viva! Eloko ya suka wana besoin bosalela biso hymne national ya parti na slogan ya parti. Opesaka baide moko alobana bakanisa na propos ya slogan ndenge bazoloba PLD viva wana lingazo viva 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 et viva la transformation de l'homme congolais car le mal est profond. On a proposition à Prochainement, on amène ça. Viva, viva, tous ces allons à des présidents. Si pour la maloba, on a une idée par rapport à Solka. Ndenge tozoloba, PLT viva, tolobi viva, PLT viva, viva.
PLT Viva, Viva, Viva par tous les transformateurs. PLT Viva, la différence. Parce qu'on a un peu de faire la différence. Transformation PLT Viva, pour tirer nous la différence. PLT Viva, il y a souka, il y a un slogan, il y a vraiment trop capital. Parti Oyo, ezali parti moko de plus cité, ezali parti moko différent. Pourquoi? Parce que c'est un parti Oyo y est d'abord na esprit à humanisme. Alors, tant que tozolo ba humanisme, ezali eloko Oyo, ezali ko s'occuper na vie ya peuple pour que peuple lobby azala na vie moko meilleure. Yango wana parti Oyo eye pona koluka ko transformer d'abord matal ya peuple congolais Oyo moko ya ba leader ya kala asi akufa atika biso alobaki le grand travail oyo tozali nango na kati na mboka oyo ya kosala ezali ya kochanger matal. nakanisa ezali kaka continuité ya ba réunion oyo tozali ko préparer sortie officielle ya parti les transformateurs. nakanisa na ba poso elekaki tozwaki rythme ya kobengaka bandeko surtout ba représentant ya ba commune na ba district bayaka mpona kokolisa bango na mayele ya koyeba kotambwisa sango ya parti na bisika oyo bango bavandi. yango nde tozali kokoba na mosala wana mpona koprepare sortie officielle na biso. ndeko bienveni Mboma, kombo nanga ndeko bienveni Mboma, nazali vice-président communal na kati ya parti mais na commune ya Kisenso. Alors après ça c'est parti mais ça se faisait ya président. Parti na biso ezali les transformateurs, comme président na biso ezali maître Toussaint Alonga. Alors quel slogan na bino? Est-ce que tu as la partie na biso d'abord eza ko s'inscrire na démarche moko ya rupture par rapport ya passé. Parce que toyebi pays o ndenge ezalaki géré pendant mikolo ebele na mboka. Mais cette fois-ci, les transformateurs et une idéologie moko boya sika. Comment est-ce que toko sangana biso bato na makanishi na biso po te totombola moto to kibo moto na biso. Yango wana nde ezali oyo eza vision ya les transformateurs. Azui oyo etali na commune ya Kisenso, le but organisaki réunion. Je pense que ba image pe bandeko bamonaki ezalaki dégâts. Tozo espérer koza sima ya mutu moko boye oyo congolais ayebi ye. Congolais ayebi ye pe lelo te na ba intervention na ye même avant to na parti oyo. Ikanisho memaki nga awa eza ba intervention ya maître Toussaint Alonga. Pona ba force commune ba makambo ebele eza kutu ya lobela te. Congolais ayebi ki Toussaint Alonga et ikanisho azui esengeli congolais azala toujours na sima na ye. Yango wana nde tokoko. Merci. Bon, là, comme on a Gauthier Nzalingo, nous sommes secrétaire de la fédération à Mwamba, la partie PLT. Alors, la partie PLT, mais là, vous savez pour quelle raison? La réunion a l'habitude comme d'habitude chaque samedi, on a sensibilisé, tout organisé, sortie officielle, tout préparer, la stratégie, tout ça, sortie officielle, l'habitude de préparer. Alors, nous, les peuples congolais, nous attendre la parti politique pour le temps que la parti politique peut éliminer. Rôle, nous avons une vision de nous éliminer. PLT, il y a un changement, il y a une force nouvelle. PLT, il y a un pour défendre l'intégrité. PLT, il y a un pour la jeunesse. Il y a un peuple à Sika pour la transformation du peuple congolais. C'est alors possible de transformer le peuple congolais pour qu'on à quel niveau? Transformation est à tous les niveaux. Niveau, nous surtout Kobandaliko, Tinasé, mentalité. L'homme, il faut avancer dans l'idée. Les athées qui l'homme, il faut baisser, la richesse en boca. Ils ont profité de l'homme congolais. Transformation de ça, comme peuple congolais, il faut vivre dans boca, à vivre la richesse, à vivre dans l'engue que l'autre nous surtout à vivre normalement.
alors peut-être c'est parce que lambda surtout ba jeune yo le bio zali bongo kosimbi ma métal ba jeunesse ni ne kosenga bango ba yebite que parti na bino ezali déjà en marche. Non c'est une jeunesse surtout ya Moamba particulièrement boya awa na siège le samedi beaucoup de awa boya commence à adhérer aux partis au changement na mboka boya ebelé beaucoup kanate tous en honorable biso tous en longa autorité morale ya PLT azo kamba biso boya bilonyo surtout qui sasa mboka mumba boyebi tous en longa qui est tous en longa na mboka oyo boya beaucoup kanate. On a préparatif il y a sortie officielle oyo ce n'est que rien que d'autres baza koya ko s'adhérer bato bayoki déjà mbela na mosika to bayoki sango nde baza koya ko pona ko s'adhérer jusque là au moni bato nyonso tout oyo baye lelo uniquement pona ko s'adhérer parce que bazo croire na idéologie ya président na biso. PLT viva! Viva! PLT viva! Viva! PLT viva! 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 Tous allons à viva! Viva! Tous allons à viva! Viva! Tous allons à viva! 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 Ndenge botelemi awa, est-ce que bapesi bino mbongo? Boye na makanisi na bino moko na volonté na bino moko pour comprendre que awa makambo ya malonga ezali.